IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Monsieur Belé, mais t'as la bonne condition, bazolala. T'as la bonne condition, bazolala. Bazola na mabele, bazola na etoko, bazola na maputa, bazola na badra, mais yozola na mbetu. Autre fois na parla kibino, kotali sabino, oh siro, homme riche oh. Bibelobi, muto azalaki na bozwi alobi ah, nazana mbongo na ngai, nazana bozwi, nazana nyonso, nazo manquer l'autre côté, ni na osala, na kotonga. Fona tonga pena ndako munene nazo ba biloko na ngana ke ndako bomba lokola ba dépôt nazo na bomba kuna na fina ngo parce que c'est ngai Bible zo ba la même nuit nzamba ebisi oza essentiel nzamba botoli epema okoza na mituke bele soki nzamba botoli opema mituke tikali jouer muto okumba ngwaza te oyo so bomba lelo okoiko kaba okoiko zwa Osoma mapangu c'est bien, mais bongi ça peut chemin na yo lobby. Parce que lorsque ozo pesa na orphelin ozo défi nzambe bible lobby, tango pesi orphelin au défi nzambe. Soki osombeli bano ata musu balalela, mbetu balalela, na nombo bazali, ne fils kata loso, osombeli bango balia, ozo bombisa nzambe, ozo défi nzambe. Soki ozo Psaume le chapitre 50 à partir du verset 13. Bible zoloba, accomplis tes vœux. Donne ton offrande à l'Éternel. Et au jour de la détresse, invoque-moi, je te répondrai. Bible zoloba, pesa bolamu, sala bolamu na batu. Pesa ba action de grâce na yo. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Seigneur, merci pour la grâce na yo. Et comme on a dit sur la IHP Média. Pona kolobela libota na yo tika ete kombo na yo ekomisama bandeko bakolanda biso bazala beni na kombo na Yesu amen. Tika nzambe ya lola apambola bino bipai biso oyo bozolanda biso eza moko ya mosali na nzambe le prophète Grévis et ratakate de l'église temple la reconnaissance. Nzambe apambola bino ya mboto banda message o nzamba tindi biso na tongo na lelo na kopesa merci na nzambe oya bateli biso nzambo azobomba biso et na kopesa un grand merci na chaîne ya EHP Média bakolo chaîne bazala beni mama EHP azala beni lokumu ezonga bana nzambe ebike ça fait longtemps to monani kala j'avais fait un déplacement au Sengaki nazala libanda ya mboka pona musala na nzambe et voilà nous sommes de retour na kata chaîne nabiso EHP Média. Lelo tokolobela tina makambo etali les orphelins. Orphelins azana droit ya ko vivre lokola yo, orphelins azana droit ya ko tanga lokola yo, orphelins azana droit ya ko lala malamu lokola ngai na yo. Na laksaki biso image ya liboso ko yebisa bana na nzambe lolenge nini oyo nzamba pesi biso musala oyo to sala na muke o tozo gagner na muke o bozo sunga biso bozo tindela biso nezo sala en sorte que bana na nzambe bazala bien encadré les orphelins oyo batanga malam bazala pe na ba façon ya ko vivre malamu tozo tanga makomi na nzambe nazana mokanda na nzambe na acte le chapitre 9 le verset 36. Acte chapitre 9 le verset 36, il est écrit ceci: il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup des aumônes, beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade à ce temps-là et mourut après l'avoir lavée, et on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est près de Jopé, le disciple ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoya des hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes, qui le fit arriver. On l'a conduit dans la chambre haute. Tous les veuves, souligné aux Olandabiso Nandaku, de partout aux Olandabiso Zana Moussala, souligné Ango, toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient le tunique et le vêtement
que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Que Dieu bénisse sa parole. Zambe azwalokumu na tongo na lelo. Zambe alingi alobela biso na maman na likambo moko za très capital. Vous savez, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup des enfants de Dieu lorsqu'ils prient, bazo sambela, bazo salaba acte belé, mais bazo mona solution te na kata vina bango. Vous savez, il y a une chose au Nzambe a pesibiso comme secret. Oyo Nzambe ataka na motema ya moto, moto nyonso oya botami na mai na makila azalaka ne loko mwa ben kombo souci. Souci wana ezanini. Eza acte zo permettre mutu atala vini nyo mutu azo vivre pour ameka ko apporter aide na ye favorable. Tozalaki la fois passée na émission, j'espère que tu la kibino botala ki yango. Comment tu bisa kibino no lenge bana bazo souffrir. Bana bazola na ba condition moko eza malamu te. Bazola na etoko, bazola la na ba maputa, donc bazofana na kata église, bazola na kata église. Or to yeke pa na peuple na Nzambe ko yebisa bana Nzambe te. Na kata vie chrétien, o ezo compter ezaka comme ma Bible na sali pécaté. Ce qui compte na kata vie chrétien, ezaka koloba a langue te. Parce que Bible zoloba soki koloba a langue. Mais soki ozana bolingote, o sale loko pamba, o sale loko te. Vie chrétienne ezaka ka veste na cravate te. Mais la Bible dit ceci, vraie religion consiste à visiter les orphelins na kata détresse na bango. Et cette femme Tabitha ayebaki déjà secret ni azalaki nango ou bien ayebaki etindani ni Nzambe atindaki na sena moi. Moto nyonso oya botami lokola biso, il faut savoir d'abord bitini Nzambe atindaki na sena moi. Nzambe atindaki na mokilika po balate. Nzambe atindaki na mokilika po botate. Nzambe atindaki na mokilika po tonga ba château te. Mais Nzambe atindaki pe na mokili po sunga bato bazo souffrir. Cette femme Dorcas Tabitha azalaki bibelobi azalaki mwasi moko azalaki disciple. Lui il servait Dieu, pardon, elle servait Dieu na bozwine azalaki nango. Biso nyonso tokosela Nzambe lolenge moko te. Nga nazoteya moso akomodere moso apesi, donc biso nyonso tosala eloko moko na kata mosala na Nzambe. Et cette femme Tabitha azalaki na souci, il s'est décidé d'abord ye moko ya kobanda kosunga ba orphelin, kosunga ba veuve. Parce que ayebi ete na kosunga ba orphelin, pe na kosunga ba veuve, Nzambe abosa na kabola mute. Nous sommes dans Hébreux chapitre 6 le verset 10. Bible zolo baboy. Car Dieu n'a pas injuste. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier. Virgule. C'est-à-dire Nzambe azalaka injuste te po na kobosana. Bolamu o mutu asaleli mutu. Bolamu oyo mutu asali envers mutu. Bolamu oyo mutu asaleli ba orphelin oyo. Vous savez dans personne secret moko maman papa zolandanga partout zali. So que ça de loko sala kanzambe aya na intervention, penzambe a se souvenir et ça bolamu na nzambe tant to sala ka orphelin, to sala ka veuve, to sala ka bateau bazo manquer de fabiso. Tabitha a se décidé lui-même. Alors bien non, je ne peux pas être comme tout le monde. Malgré Pierre azoté, angana otéaté. Malgré Jean azoté, angana otéaté. Qu'est-ce que moi je vais commencer à faire? Je vais commencer à donner et à aider les gens. Tabitha osala ba couper, azosala ba pantalon, azosala bilamba na bandeko bazo souffrir. Yo zolanda biso. Osana bozwe belé. Mais tala ba no ba condition bazolala. Tala ba condition bazolala. Bazola na mabele. Bazola na etoko. Bazola na maputa, bazola na badra. Mais yo zola na mbetu. Autre fois na parla kibino, kotali sabino o siro homme riche oil. Bibelobi muto azalaki na bozwi alobi nazana mbongo na ngai, nazana bozwi, nazana nyonso, nazo manquer lo côté ni na osala na kotonga fona tonga pena ndako munene nazo ba biloko na ngana kenda ko bomba lokola ba dépôt nazwa na bomba kuna na fina ngo parce que c'est ngai. Bible zo ba la même nuit Nzamba ebisi oza insensé Nzamba botoli epema okoza na mituke belé soki Nzamba botoli opema
mituke tikali jouer muto kumba ngwazate oyo so bomba lelo okiko kaba okiko zwa osoma mapangu c'est bien mais bongisa pe chemin na yo lobi parce que lorsque ozo pesa na orphelin ozo déficit nzambe bible lobi tango pesi orphelin au déficit nzambe soki osombeli bano ata musu balalela mbetu balalela na nombo bazali ne fiska ata loso osombeli bango balia ozo bombisa nzambe ozo déficit nzambe soki ozwi Psaume le chapitre 50 à partir du verset 13 bible zoloba accomplis tes vœux donne ton offrande à l'Éternel et au jour de la détresse invoque-moi je te répondrai bible zoloba pesa bolamu sala bolamu na bato pesa ba action de grâce na yo sunga bato bazokelela parce que mokolo yo kokoma na problème belela nzambe nzambe kota na kata livre souvenir tabita baneko sala bolamu ebele tabita baneko pesa bato ebele tabita baneko sunga zotala ekolo te bazobenga tabita pesa tala te yo lelo bazobenga pesa tala te pozo sunga ka famille na yo bo bato bazolela na sima na yo tala bana oto zana bango bazokela même mousse ya kolala toyeke pa na bino koyebisa bino ete il a fallu to somba lopango ya église ya orphelinat pona bana oyo soit to lukila bango tanda kumoko baba na kofanda totala ki par rapport ya vie bazo lala na carte église et biso na carte église on prie chaque la nuit to banda ko bonela pendant 0 heure au mona vidéo ne to zola musabana et ça la biso na passe na motema to banda 0 heure prière banyem souti 2 heures tala mwana muki bazo kate prière est-ce que yenda lingaki ba parane bakufa est-ce que yenda lingaki ba parana ye bakutana ba pomba kutana kinango tous na bana musuba uti place beni place masasi ezali ba parents bakufi baza par terre place na uti et nous avons récupéré quelques enfants pour nous rien dans la carte église mais avec quoi nous avons avec le pain là que vous nous donnez au besoin pe sabisu ya mukende to sala to sunga bana oyo to baki to zana sika bazo tekela biso terrain ezana 10 000 $ à pamba au peut-être yo sala ngo sala ba dépense yo zo ngo peut-être zo kabola ngo na ambiance mais tozo luka poto sombela bana ne fils kata terrain totongela bango ata ndako a 2 chambres salon bavandaka soki ozo salango nzambe oyo abengi ngai akozanga te kosala bolam nzambe oyo atindi biso awa nzambe oyo akeli yo ayebi apesi yo motema alabi non tabita se décida ki yeboko parce que ezalaki na motema kosunga batu ezalaka na mbebo te kosunga batu ezalaka na motema eza vie o mutu abotamaka nango eza vie oyo mutu azalaka nango atambolaka nango kosunga mutu babeta artikelelo to sungi mutu beli obeta ke non c'est pas ça c'est pas ça tant tabita osala bolam tabita zo pesa azotonga bilamba zo sala nyonso e bibelobi kufa yaki tabita kufi oh my god tangu tabita kufi batu bazolela tabita bazola kisabolamu o tabita asalela kibango mama mokolo yoko kufa banani bakolela yo soki adage ya mokili bazoloba liakana batu cercueil la kilo bible zoloba même la nature elle-même ne vous enseigne pas toza enseigner la nature par rapport à phrase oyo yo liaka bozino na nani okabola ka mokiozo akana nani okabola ka mokiozo akana nani tabita akufi batu bazolela tabita bazo présenter bolamo tabita salela kibango bazo tombola bilamba bazo tombola maputa bazo tombola bakaye balobi nzambe pourquoi tabita kufi parce que ce qui le nazo tanga eza parce que tabita sombela kinga kaye ce qui nazo la bien parce que tabita sombela kinga mousse bien aimé ma sœur mon frère zola nanga mukolo yoko kufa bat bako raisonner na nini bat bako lelo na nini nini bat bako lela yo bola munini yo salaka nzamba pesi yo musala wana ozalaka a ozo souffrir nzamba tindi yo partout ozali esi kozali okomi no sala na vie ambiance okomi ko vivre na kata vie kobo na kata vie kindumba non c'est pas ça mbongo nzamba zo pesa yo saka polia yo mokote eza po sunga bato bazo souffrir o sunga ba orphelin bazo lela tala bano bazo zanga sika kolala mais yo zana bozu ebele combien tu as dépensé kobanda janvier tilelo ou dépensé combien on dépensé qui banda lundi tito comme lelo samedi combien tu as dépensé
baleli tabita balobi nzambe kanisa bolamu tabita. Oh, Bible lobi nzamba bossa na kabolamu muta saleli ete ma sœur mon frère. Nzamba bossa na kabolamu oto sela kaba orphelin te. Nzamba za injuste te. Nzamba za ingrat te. Nzamba tel na kata buka souvenir. Pendant que les gens pleuraient, batu bazolela, balobi o tabita ko kufate. Ezana batu muso soka kufi. Ye même nzamba ko bake muta ko kufate. Parce que atali souci na bolamu yo salaka. Non. Nzamba yebisi ayebisi Ezekias. Atindi prophète ayebisi Ezekias. Ezekias bongama roi Ezekias bongama ozokufa. Ezekias abaluki ando yebisa nzambe Seigneur kanisa nga na tongaka temple oyo. Kanisa nzambe nga na salaka boy. Kanisa nzambe nga na pesaka boy. Na sungaki ba orphelin, na salaki boy. Oh, la Bible dit ceci. Nzamba tindi prophète alobi yebisa Ezekias akokufa lisote na bakisele 15 ans. Mama bolamu na yo nde kolanda yo. Soki nzamba ko batela yo eza koza bolamu na yo. Soki nzamba ko kanisa parce que Bible zoloba chacun sera jugé par ses œuvres. Ba œuvre ni yozo sala. Yo mbongo na yo oboto la basi ya bato. Lokolo za na mbongo ebele fo boto la basi ya bato. Mbongo neza pona ko corrompre justice. Mbongo neza pona ko gagner procès. Mbongo neza pona ko tsambongo anje. Atoza na tort ozoloba non mbongo na ngezali na ko tsambongo na nganje. Yango te nzamba pesi mbongo. Nzamba pesi mbongo sunga be bandeko bazokelela. Nzamba pesi mbongo salisa bandeko bazange sika kolala. Nzamba pesi mbongo kanisa peta ba ofale o bazane sika ko fanda te. Esika kolala te. Yo za na mapango ebele. Combien de parcelles ozana yango? Combien de parcelles? Pour ce baksaka kosomba. Oui, c'est pas un problème, oui. Mais la lingi ozana pensé ya kosunga bano bazokelela. Tala ba condition bazolala. Bana bazolala na ba itoko. Bazolala na badra. Bazo manquer même ya kolia. To kompeme na ba fête. Nzamba pambola bande ko nyonso ba benga kabiso. O batinda kane fils kata muke papa. Tozana eloko te ya mwa muke. Ezo sala ke bana o batanga classe. Vina yo ko tikala ko kaukate je vous dis. Yo muto sala kabolam. Vino ko tikala ko kaukate. Tangu tabita kufi. Bake ko benga Pierre. Babi si Pierre yaka ko umela te tabita kufi. Tangu Pierre aye, qu'est-ce que Pierre a remarqué? Bato ba tombola bilamba. Bato ba tombola bilamba tongela kibango. Alors non, ce qui l'autre zabo c'est parce que tabita sunga kibiso. Ce qui l'autre zabo c'est parce que tabita sala kibiso boy. Ce qui l'autre zabo c'est parce que tabita pesa kibiso boy. Tala kusto lati boy tabita mta tongela kibiso lamba, tabita mta pesa kibiso. Pierre amoni abi non. Prière ni Pierre salaki. Ce qu'on tangi prière ni to tanga on peut comprendre. Il y a d'autres choses tant qu'on a un problème comme une souka. Prière to sel en mais prière rappel. Le lobela maladie wana. O rappelle nzambe nini. Maladie obelo bikaraté. O rappelle nzambe nini. O nzambe kanisa. Est-ce que ce que nzambe ba kanisa yo? Sur 100%. Aux attend 10% bola mo sel kabato. Yoka. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fit arriver, les conduit dans les chambres hautes. Toutes les veuves l'entouraient. Eux plaira en lui montrant des cyniques. C'est-à-dire, tant que Pierre a eu mis place Yazalaki, Bakomo Laksabilamba, Bakomiko Laksabiloko, Bakomiko Laksatala, Pierre Talaya Tongela Kibiso Boy, Pierre Talaya Sunga Kibiso, Soto Tanga Lelo, et ça pour maman Watini la Kibiso Mbongo, Soto Zal Lelo Boy, c'est parce que maman Oh, ce qui tola la tana Mambeto Mouké Lelo, et ça parce que maman a Sunga Kibiso. Et Yoka Bible dit, Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps et dit, Babi, Pierre, il s'est mis d'abord à genoux. Et ça n'a pas de kobel bozolanda biso, obela maladi moko, maladi wana bando bela, obika kate. Obenga basal na nzambe belé. Solution ya kate. Pourquoi? Parce que yo atabola moko salate. Pierre azo sambela nzambe, azo rappeler nzambe bola. Azo bisa nzambe na Hébreux chapitre 6 le verset 10. Total on peut comprendre. Total on peut comprendre. Hébreux chapitre 6 le verset 10. Hébreux 6 10. Il est écrit: car Dieu n'a pas injuste pour oublier votre travail premièrement et amour que vous avez montré pour son nom.
et renda encore des services au sein. C'est-à-dire quoi? Nzambe azalaka injuste te. Ezana mutu moko te a défisa nzambe po nzamba balukela ye. Non. Tout ce qu'on donne à Dieu, nzamba zong c'est la rabiswango. Parce qu'il est écrit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Lorsque tu donnes à un orphelin, ozo défisa nzambe. Si yo défisa nzambe, maman, wo lobe pala teze nzambe. Yo défisa nzambe. Tango pesi mwano même esika kolala. Osungi bango même pour na chaque parcelle tozana yango pour na kosomba lupango tane fiska ta 2 chambres salon pour na bana obalala. Parce que nde bazo kataka ba pongi bongo ezo sala kitoko te. To sala musala. Bo appuyer biso to sala musala. Na moi muke tozo gagner. Je suis encore jeune. Mais je me bats. Tu as gagné le fiska ta muke. Pour na kosunga bana oyo. Yo zana bojebele papa. Ozana bojebele mama. Na lingi nzambe nanga. Apesa yo motema kosunga pamba te. Nzambe apesi yo motema ya kosunga parce que ayebi na sima kosunga yo faut gagner. Na sima kosunga faut nzambe pas changer citation na yo. Na sima kosala bolamu o nzambe pe a changer vie na yo. Voilà le pourquoi Dieu a so permettre ça la mabongo. Yango na yepa na bino. Na yepa na yo mama, na yepa na yo papa zolanda biso. Na laksi bino ba photo talande bana o bazolala. Talande bazolala. Bazola na mabele, bazola na sima, bazola na maputa. Tala façon bano bazola lila. Tokomi na suka. Na mwa muke tozozwa. Nde sala biso makasi. Na bande kombia ESP Media o bazo sunga biso. Po bana o ba vivre. Base bele biso mo toko kelote. Yango to yepa na yo. Yo mutu nzamba pesa motema ya kosunga. Yo mutu nzambe apesa motema ya kosala bolamu. So kosunga ne fils katana mbeto apambo sombela bano balala. Nzambo to te ao. Nzambo abengi biso. Nzambo abosa na kabola mute. Awo salo bikamwa. Pe nzambo asalo bola. Pe bano ba osambela pona yo. So tangi Exode chapitre 22 poto suksa Exode 22 à 24. Bibelobi ne fait pas mal au orphelin. Parce que ce qui a fouka ma belle nzambe. Nzamba yaka na rapidité. Ozana posa makamne fungwama. Ozana posa libala, ozana posa obota. T'as l'occasion malamu nzamba pesu yango. Na kosunga bana o nzamba kokanisa yo. Contact na biso ezaboy. Plus 243 97 40 16 7 à 24. Plus 243 97 40 16 7 à 24. Plus 243 89 62 55 846. Plus 243 89 62 55 846. Olingo sunga bana oyo orphelin même pour achat parcelle la contribution na yo. Benga biso na ba numéro na peso ko ngai moko prophète Grévis et je vais prier pour toi. Tika nzambo abenga. Tika nzambo abimelanga. Nzambo na yebi ete sika uta. Nzambo bakela te. Masalanga ngolo ko zala mosali na ye. Tika nzambe wana alongo la citation ya problème ezolelisa yo. Nazo déclarer pour la vie na yo. Décembre oyo yo ko zala soso bona nete. Décembre oyo yo ko kotongo na ba difficulté te. Décembre oyo yo ko sili sango na ba problème te. Nazo prophétiser likola vie na yo. Il est écrit nzamba zala kasima maloba sale pona kokokisa. Nazo prophétiser likola vie na yo. Ozola nango za mama za papa. Ozola nango za jeune elenge mwasi mobali. Ozola nanga yo mdoza na souci ya kosunga bandeko oyo bana oyo. Tika nzambo abenganga. Asala yo zala mutu ozala mokila te. Na déclarer janvier 2022 ezala partage na yo. Yo kokufa te. Okosuka na nzela te. Décembre oyo komela yo te. Ekomela bana na yo te. Ekomela famille na yo te. Okokota 2022 na kimia nyonso na kombo na Yesu Masia. Projet nyonso satana kozala nango pour détruire vie na yo, pour détruire misala na yo, pour détruire foyer na yo, na déraciner yango na kombo na Yesu. Tika lole fungwama. Nyonso zo luka nzamba pesa yo. Ozana posa musala nzambe nanga peso musala. Ozana posa kobota nzambe nanga peso kobota. Ozana
na posa voyage oza na posa nyonso oza nango posa nzambe na nga apesa yango na sima kosala acte oyo tika nzamba lola apambola yo nzambe na nga salobola eza moko ya mosali na nzambe le prophète Grevis eratakate de l'église temple la reconnaissance oza na problème ozo tumisa yo benga biso na ba numéro to pesaki olingi osunga bana o même na mousse na yo ba fete yango même na loso ba liata ba kumisa nzambe yo okozala beni tika nzamba lola apambola bino merci. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.